nyonso bapapa bazalaki koloba meme eloba na 21 eza epa na bino biso soki tokolukango tokolukananga na maboka banani bino nga naza pre oyo ezaliki bapapa balobaki te oyo elobi nkamba oyo komwana na nkamba mokili mobimba fo balanda yango bayoka yango alobaka be alobaka te tokokokisa biloko wana tokokokisa te ebandi deja monde fo balanda bayoka kamba alobi nini po ebima banani bakobimisa bandisa. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube Presque Nkamba, une nouvelle chaîne créée officiellement pour vous donner l'actualité de Nkamba dans différents programmes comme l'émission Plateau des Pèlerins, l'émission Opinion des visiteurs de Nkamba. Bref, toute l'actualité de Nkamba sera disponible tous les jours sur cette chaîne YouTube. Surtout, abonnez-vous massivement car le meilleur reste à venir. C'est du nouveau sur Presque Nkamba officiel. Dès maintenant, vivez les activités du chef spirituel et de ses conseillers directs, les informations de l'église, les émissions et les cultes en direct d'Nkamba Nouvelle Jérusalem. Partout et à tout moment, restez connectés à la Presque Nkamba officielle, votre chaîne de proximité désormais en live. Suivez-nous en direct sur YouTube. Presque Nkamba officiel, la voix qui vous accompagne désormais en temps réel. Connectez-vous car le direct c'est maintenant. mokili mobimba bayokia bino nde bokotia kimia maloba nyonso bapapa bazalaki koloba eloba na 21 epa na bino biso soki tokolukango tokolukananga na maboka banani bino nga naza pre oyo ezaliki bapapa balobaki te oyo elobi nkamba oyo komwana na nkamba mokili mobimba fo balanda yango bayoka yango alobaka be alobaka te tokokokisa biloko wana tokokokisa te ebandi deja monde fo balanda bayoka kamba alobi nini po ebima banani bakobimisa bandisa. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube Presque Nkamba, une nouvelle chaîne créée officiellement pour vous donner l'actualité de Nkamba dans différents programmes comme l'émission Plateau des Pèlerins, l'émission Opinion des visiteurs de Nkamba. Bref, toute l'actualité de Nkamba sera disponible tous les jours sur cette chaîne YouTube. Surtout, abonnez-vous massivement car le meilleur reste à venir. Tozali na esengo bapapa bazalaki koloba na biso ete tozali bana mapamboli tosimba mosala. Eske mosala ya pamba ezalaka ezalaka te yango nde bakotangela biso oyo bino bosalaka bino soki bolobi likambo mokili mobimba bayokia bino nde bakotia kimia maloba nyonso bapapa bazalaki koloba meme eloba na 21 eza epa na bino biso soki tokolukango tokolukananga na maboka banani bino nga naza pre oyo ezaliki bapapa balobaki te oyo elobi nkamba oyo komwana na nkamba mokili mobimba fo balanda yango bayoka yango alobaka be alobaka te
tokokokisa biloko wana tokokisa te ebandi deja monde fo balanda bayoka kamba alobi nini po ebima banani bakobimisa bandisa. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube Presque Nkamba, une nouvelle chaîne créée officiellement pour vous donner l'actualité d'un Kamba dans différents programmes comme l'émission Plateau des pèlerins, l'émission Opinion des visiteurs d'un Kamba. Bref, toute l'actualité de Kamba sera disponible tous les jours sur cette chaîne YouTube. Surtout, abonnez-vous massivement car le meilleur reste à venir. Tozala na esengo bapapa bazaki koloba na biso ete tozali bana mapamboli tosimba mosala. Eske mosala tozala na esengo bapapa bazaki koloba na biso ete tozali bana mapamboli tosimba mosala. Eske mosala ya pamba ezalaka te yango nde bakotangela biso oyo bino bosalaka bino soki bolobi likambo mokili mobimba bayoki yango bino nde bakotya kimia baloba nyonso bapapa bazaki koloba meme elobema na 21 eza epa na bino biso soki tokoluka ngo tokolukelanga na maboko ya banani ya bino nga naza pre oyo ezali ke bapapa balobaki ete oyo elobi nkamba oyo komwana na nkamba mokili mobimba fo balanda yango bayoka yango alobaka be balobaka te tokokokisa biloko wana tokokokisa te ebandi deja monde fo balanda bayoka kamba alobi nini po ebima banani bakobimisa bandisa. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube Presque Nkamba, une nouvelle chaîne créée officiellement pour vous donner l'actualité d'un Kamba dans différents programmes comme l'émission Plateau des pèlerins, l'émission Opinion des visiteurs d'un Kamba. Bref, toute l'actualité de Kamba sera disponible tous les jours sur cette chaîne YouTube. Surtout, abonnez-vous massivement car le meilleur reste à venir. C'est du nouveau sur Presque Nkamba officiel. Dès maintenant, vivez les activités du chef spirituel et de ses conseillers directs, les informations de l'église, les émissions et les cultes en direct d'Nkamba Nouvelle Jérusalem. Partout et à tout moment, restez connectés à la Presque Nkamba officielle, votre chaîne de proximité désormais en live. Suivez-nous en direct sur YouTube. Presque Nkamba officiel, la voix qui vous accompagne désormais en temps réel. Connectez-vous car le direct c'est maintenant. tozala na esengo
bapapa bazaki koloba na biso ete tozali bana mapamboli tosimba mosala. Eske mosala ya pamba ezalaka ezalaka te. Yango nde bakotangela biso oyo bino bosalaka. Bino soki bolobi likambo mokili mobimba bayoki yango, bino nde bakotya kimia. Baloba nyonso bapapa bazalaki koloba meme elobema na 21 eza epa na bino. Biso soki tokolukango tokolukananga na maboko ya banani ya bino. Nga naza pre oyo ezali ke bapapa balobaki ete oyo elobi nkamba oyo komwana na nkamba mokili mobimba fo balanda yango bayoka yango. Alobaka be balobaka te tokokokisa biloko wana tokokokisa te ebandi deja monde fo balanda bayoka nkamba alobi nini po ebima banani bakobimisa bandisa. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube Presque Nkamba, une nouvelle chaîne créée officiellement pour vous donner l'actualité de Nkamba dans différents programmes comme l'émission Plateau des Pèlerins, l'émission Bombanga na ebomelo yayo kolonanga na kobunga te mokili ekoningisa ngai nayo polo na kolikya bombanga na ebomelo yayo kolo nanga programme bandi toleka na katikati te. Sécurité s'il vous plaît. Mokili ekoningisa ngai nayo nkolo na kolikya tala satana akoluka po abungisa elembo nanga bombanga na ibomelo yayo bona longa etumbo yo bombanga na ibomelo yayo bona longa etumbo yo tala satana akoluka po abungisa elembo nanga bombanga na ebomelo yayo pona longa etumbo yo bombanga na ebomelo yayo pona longa etumbo yo Nalibulu, Nalibulu, molai ya molili, nayo kinkolo akobenganga, mwinda mwayo, mongenge lingai, solo nandimi olinginga, Nalibulu, molai ya molili nayo kinkolo akobenganga mwinda mwayo mongenge lingai solo nandimi olinginga tala satana koluka po abungisa elembo nanga bombanga na ebomelo yayo pona longa etumbo yo bombanga na ebomelo yayo pona longa etumbo yo tala satana akoluka po abungisa elembo nanga bombanga na ebomelo yayo pona
bombanga na ebomelo yayo pona longa etu moyo enzambiame 1 2 enzambiame fumwame ntaninyamedo onsundisa yanungenza tantu satana telamene mukumvidisa ndindandingame ibokele kwange yese enzambiame fumbwame ntaninyamedo onsundisa yanungenza tantu satana telamene mukumvidisa ndindandingame ibokele kwange yese fumwame nzambiame mbokele kwange ngono zamezike onsyamisa yasundenza enzambiame vita yanene tunwananga tukondolokike satulombele sadisu enzambiame vita yanene tunwananga tukondolokike satulombele sadisu fumwame nzambiame mbokele kwange ngono zamezike onshamisa yasundenza enzambiame vita yanene tunwananga tukondolokike satulombele sadisu enzambiame vita yanene tunwananga tukondolokike satulombele sadisu Tuizidi vantwala ku munadila kwange fumweto tuizidi 1 2 tuizidi vantwala ku munadila kwange fumweto muna mambi tuvanganga idina mpasi ziwokele Eyave utuwado utu yandala mumpase zivanza tata utu fwenkenda Eyave utuwado utu yandala mumpase zivanza tuizidi vantwala ku munadila kwange fumweto muna mambi tuvanganga idi
inampasizi wokele Yave utuwado utu yandala mumpasezi vanza tata utu fwenkenda Yave utuwado utu yandala mumpasezi vanza utu loloka efumweto muna mamotu vanganga talama ela lufwa lusakidi vita ye malemampe byabyo bizidi mulembwaza yangenza mbietu tata utu fwenkenda Yave utu wado utu yandala mumpasezi vanza tata utu fwenkenda Yave utu wado utu yanda mumpasezi vanza utu loloka efumweto muna mamotu vanganga talama ela lufwa lusakidi vita ye malemampe byabyo bizidi mulembwaza yangenza mbitu Yave utu wado utu yandala mumpasesi vanza Yave utu wado utu yandala mumpasesi vanza utu loloka efumweto muna mamotu vanganga talama ela lufwa lusakidi vita ye malemampe byabyo bizidi mulembwaza yangenza mbitu Yave utu wado utu yandala mumpasezi vanza Yave utu wado utu yandala mumpasezi vanza fumu isukala yetu muna mpasizi tuzungiri fumu fumu isukala yetu muna mpasizi tuzungiri utusonge kenda zaku pasivo munza twavuvama fumu isukala yetu muna mpasizi tuzungiri utusonge kenda zaku pasivo munza twavuvama tata yuvule tinzambyaku
katusonge nkenda zandiwa munangeye tusidye vuvu katuvidi nzambi zoleko tata yuvuleti nzambyaku katusonge nkenda zandiwa munangeye tusidye vuvu katuvidi nzambi zoleko vobifwafwa beti nyonga muna kundu kwa lusadisu una kwe ilenda kwenda lenda bakila luvuvamu vobifwafwa beti nyonga muna kundu kwa lusadisu buna kwe ilenda kwenda lenda bakila luvuvamu tata yuvuleti nzambyaku katusonge nkenda zandiwa munangeye tusidye vuvu katuvidi nzambi zoleko tata yuvuleti nzambyaku katusonge nkenda zandiwa munangeye tusidye vuvu katuvidi nzambi zoleko nayambi omolimo naya 1 2 3 nayambi omolimo ozala mosungi nanga okambanga nanzela ya lobiko nasengi nayo kolonanga ozala pene nangai osu ngangai na etumba ya mabe na yambi omolimo ozala mosungi nanga okambanga nanzela ya lobiko nasengi nayo kolonanga ozala pene nangai osu ngangai na etumba ya mabe na bele liyonkolo osungangai moumbu nayo mongu nananga atelemelinga kolo ya kosu nganga na bele liyonkolo osungangai moumbu nayo mongu nananga atelemelinga kolo ya kosu nganga na bele liyonkolo osungangai moumbu nayo mongu nananga atelemelinga kolo ya kosu nganga na bele liyonkolo osungangai moumbu nayo mongu nananga ate
melinga kolo ya kosu nganga Yawe bombangai ya 1 2 3 Yawe bombangai dae bombelo ya yo ya kimia molimo mwanga mozwa kimia nasalela yo na bomo ibwanga Yawe bombangai nae bombelo ya yo ya kimia molimo mwanga mozwa kimia nasalela yo na bomo ibwanga kolo Yesu bombanga kolo bombanga kolo Yesu kambanga kolo kambanga nanzela etondi nzube pona koma namboka yayo ya bule kolo Yesu bombanga kolo bombanga kolo Yesu kambanga kolo kambanga nanzela etondi nzube pona koma namboka yayo ya bule kolo Yesu bombanga kolo bombanga kolo Yesu kambanga kolo kambanga nanzela etondi nzube pona koma namboka yayo ya bule Yawe talapasi yanga imo umbu nayo butumoi nakolela longisanga ina etumbo yo Yawe talapasi yanga imo umbu nayo butumoi nakolela longisanga ina etumbo yo kolo Yesu bombanga kolo bombanga kolo Yesu kambanga kolo kambanga nanzela etondi nzube pona koma namboka yayo ya bule kolo Yesu bombanga kolo bombanga kolo Yesu kambanga kolo kambanga nanzela etondi nzube pona koma namboka yayo ya bule kolo Yesu bombanga kolo bombanga kolo Yesu kambanga kolo kambanga nanzela etondi nzube pona koma namboka yayo ya bule Yawe sungangai talabangu na bazinginga koluka kobebisa molimo mwanga mpuba sepela Yawe sungangai talabangu na bazinginga koluka kobebisa
molimo mwanga mpuba sepela kolo Yesu bombanga kolo bombanga kolo Yesu kambanga kolo kambanga nanzela etondi nzube pona koma namboka yayo ya bule kolo Yesu bombanga kolo Yesu kambanga kolo kambanga nanzela etondi nzube pona koma namboka yayo ya bule kobosa nanga tenkolo omboka na yo 1 2 3 kobosa nanga tenkolo omboka na yo pwete nandima kusalela yo aonse nkolo nanga tala pasi nanga omokili kobosa nanga tenkolo omboka na yo pwete nandima kusalela yo aose nkolo nanga tala pasi nanga omokili ataba kofinga ngai se na yo pwete na sosoli na yo nkembo ataba kochola ngai se na yo lobiko ya seko elika na ngai na yo nkolo nanga tala pasi nanga omoki elika na ngai na yo nkolo nanga tala pasi nanga omoki elika na ngai na yo nkolo nanga tala pasi nanga omokili ataba kofinga ngai se na yo pwete na sosoli na yo nkembo ataba kochola ngai se na yo lobiko ya seko elika na ngai na yo nkolo nanga tala pasi nanga omoki elika na ngai na yo nkolo nanga tala pasi nanga omoki elika na ngai na yo nkolo nanga tala pasi nanga omoki elika na ngai na yo nkolo nanga tala pasi nanga omokili ataba kofinga ngai se na yo pwete na sosoli na yo nkembo ataba kochola ngai se na yo lobiko ya seko elika na ngai na yo nkolo nanga tala pasi nanga omokili. Tulombele Sambo Tata de la ville. Petre Sambila.
Na luzolo utatu beno longo, tata, mwana, pepe vyan longo. Nzambe betu papa kisolo kele lokelo. Fumoto Yesu Kristo papa dalunga na kiangani. Vyan longo, tata mwanda velela. Nzambi tatu na nzambi mosi papa simo kimbango kiangani. Mwanda velela nzambi. Betu metonda nge. Pamba venle mvangeke ya nene. Kate na beto bana nge ya nsiona. Nge mosi mutu silaka beto. Ke konso kilumbu ya tano. Na konso sabala. Beto fuanaka kota na mfinda. Samuna konda kudidila inza. Kisambo nge ya metuba beto na beto kena kuvonda sana. Papa fuila beto kenda. Kenda nge ya mbando kambando. Kutala kwa ndimbi ya masumu wa beto fe. Kenda nge beto na kudidila. Beto kuzaka lomba nzila. Samu beto kuenda. Mosi na mosi kate na beto. Mesonika mikanda. Mikanda mingi. Ya yangilika ngeve. Kasi ya mibuela buele daka nganji ya ngenzambi. Samu na iki beto saba kulomba ve. Ndomba beto ya kimuntu. Ndomba beto ya kimwanda. Tata lemvukila kuzanga beto ya kiminu. Mosi tozole. Ina bisambu metuta ntima. Yange tata mwanda vile la pekiti yange. Kanina yao nge yinduli la beto. Tsambu na zula nsambu pelu sako ntimelomba. Yasikila na beto bandabu butintangu kimanisaka ve. Na nkumbwa tata ya mwana pe ya mpe vyan longo. Amen. Na nkombo ya tata makoa kozwa malako oyo tokokende kosenga. Ba devoir mibale opesaki biso. Soki mokili eza na pasi tobebisaki. Soki biso te banoko na biso batata na biso bakoko na biso. Ya mibale na ntina molulu ya elonga ya papa Fumambanza o ebelemi tozoko kota na mokolo moyenga. Ndenge papa de la ville asili kosengela ngo. Biso tozali bana tata nyonso deva bana na ye meme mwana wana lobaka balamu te. Tango mwana zoloba ba ye moko tata kolo mwana zoyeba ke nini mwana azana posa kosenga. Esengela biso mabe yonde mutokokisaka ngo. Totanga na mokana mo Nzambe na Romains chapitre 8 verset 26. Molimo mosantu ye moko akokisaka maye mususu biso tosengaka na mabonde na biso pamba te toyebi biso kosenga te. Yango papa bana baye. Yo zali Nzambe sika nyonso memi tokanisi yo yebike likanisi wana ya malamu te ya mabe. Tika kokolimisa biso o tosengi papa boko kopesela biso yango biyano. Feti pe yango ebelemi mingi bakote musu bala nzela bobongisela biso po makambo nyonso ya moyini satana ezala mosika kokota bana na yo tiba kobima kimia ezala pamba te Yerusalemi ezali mboka mapamboli. Muntu nyonso elike ezali ke tango azwa na nkamba aye kozwa oyo esalaka ye pasi oyo etungisaka ye elongwa po ete azwa kimia pe du cœur ana Yerusalemi sika Nzambe azali. Na bikeke ya kala omibombaka bato balukaka yo te. Me awa bomilakisi papa mokili mobimba bazali koya ndenge liloba tata molimo santu ke bato nyonso bakoya na nkamba koluka ngai Nzambe. Nani na bomoto kokoloba liloba ndenge wana soko zali Nzambe te. Biso tondimeli bino tolandi bino malato mabunga na biso papa boko kolimbisa biso po ete bosala biso oyo bolatelaki nzoto bokitaki na se po ete bokokisa biso bilaka moto mwindo asepela okombe ya tata mwana pe tata molimo santu. Amen. Tosengi malobe papa. Kimbangismo oye. Kimbangismo oye. Kimbangismo oye. Kamba oye.
Mkamba oye. Kamba oye. Papa Simo Kimbao Nkiangani oye. Papa Simo Kimbao Nkiangani oye. Papa Simo Kimbao Nkiangani oye. Kusimba, kumeka, yandikele, o nkombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo. Tongo tozalaki awa. Tosenga kinjela, wetete kunikokota na mabondeli. Mabondeli na ntina ya pasi ya mokili. Nakati na lingomba pe pasi ezali. Pe milulu na biso ya le 16 août. Mingi bakolobaka ete. Nzambe azali te. Kasi biso bato tondimela tata Nzambe nkolo Yesu. Pe tata Molimo Santo na ndota papa Simo Kimbangu. Pe papa Simo Kimbangu Nkiangani lelo. Soki Nzambe azalaka te. Nde tozana bomoi. Po nanu biso moko nanu. Ko kanela baninga. Oye boye, fa mona boye. Fa mona boye. Tango baza kolakela biso mabe wana soki tata Nzambe azalaka na biso te nde toyebi te soki na mokili soki tokozala boni eza boye te kasi tango baza kokanela biso ye wana azosala kokanela asala yo boye tango ye kuna kobongisa na ndenge na ye likambo wana esalami na nzoto na yo te. Bamisusu komona yo sambelaka Nzambe elingi kolakisa te ameki me akoki eza boye te. Soki Nzambe te nde mpasi yango baza kotinda biso na kati na mabondele. Okomona pe oyo aza kokanila yo wana soki ameki akoki te Nzambe pe asaliki mpa na ye ezongeli pai na ye emonanaka to emonanaka te. Me na ntango wana soki pe ye akaneli yo abwakeli yo pe kuna oza faible na mabondeli omona azwi yo eza boye te. Kasi soki aye kokuta oza kale Nzambe ndenge batata balobaki na biso ete tango tokotambolaka na banzambe ba angelo mibale moko ya Satana moko ya tata Nzambe. Tata Nzambe ya msala nde kobatela biso kasi soki okwei kaka mwa erreur oyo ya Satan arécupéré eza boye te. Ya Satan directement a récupéré parce que okwei. Yango bapapa batikili biso na kati na bolingo, mibeko, misala. Papa Mfuma Longo, papa de Angenda alobi ete makambo nyonso misato wana totikeli bino. Koloba, tozali koloba. Kasi tiango en pratique osalela. Soki oza kosalela yango te oza koloba yango kaka na monoko kaka na se ya motema ezali te tango kambo ekoyela yo ange ya tata Nzambe abendani nano muke ya Satana ale soki oza pe na makasi na mabondeli ke mokolo wana osalaki mwa erreur oyo ya tata Nzambe atikili yo nano muke ya Satan asali nano primasi boye ke
ezali lokola likambo ya Jonas, Jobi, pardon. Yobi, Yo papa évangéliste. Nini yaki na Yobi. Merci papa pona maloba aussi le pesa na biso. Yobi azalaki moko na basali ya Nzambe. Ayako kweya na mbeba Nzambe tango Satan azokoleka. Atmoni tata Nzambe atuni ozali kokende wapi alobi na keko tambola na mokili mobimba. Pona tala muntu na ngai mowumbo na ngai Yobi. Satan alobi ke biloko nyonso si opesa ye na bomoi na ye. Bozwi, bomengo, nyonso otondese epai na ye. Nini yango okela po etako alobi biloko wana yango te minga nazala besoin nde molimo na ye. Alors que lokola Nzambe alobaki biloko yango te aza na besoin molimo ne Yobi alobi Satan alobi kembo nazwi siko nzela nakende komeka ye. Akei bato bakende okengela bibwele 10,000 bibwele ekufi eziki mbala moko. Bana bakesala anniversaire ya na bango bakomi kuna bango nyonso ndako ekwele bango nyonso bakufi. Do makambo moko ya pasi ekomelaki na Yobi amikokaki lisusu te. Suka mwasi ne bande koloba na Yobi Nzambe ondimelaka osambelaka siko atiki ona pasi okende koyela bana nyonso basili bibwele esili bozwi esili. Yobi alobi na mwasi na yeke na koyeko te kochola Nzambe te pamba te ngai nazali ekelamu na ye yenda asala ngai. Suka mwasi na bandinga baze kopesa bamasengene po Yobi akokopengwa na nzela tata Nzambe. Yobi ayebisi bango tango na botamaki na liboma mama na ngai na yake na eloko te. Ndenge na yelaki ndenge pe na kotika le bamoni ke Yobi akomi na niveau wana Nzambe alobi na bango botala siko likambo Yobi asali. Po amila kisike ngai Nzambe nazali kati na ye bino bolingo zo na bomengo mokili. Alobi kata bomengo sili siko alongoli nyonso oyo Nzambe apesa ye. Nzambe alobi ya bokende kotumba mbeke pa ya Yobi pendant fois 70 na oyo azalaki nango. Donc Yobi azwaki su bomengo koleka oyo ezalaki na ye abotaki pe bana ebele ndenge alimaki tata Nzambe. Yango wana moke papa nalaki nango pona ko expliquer likambo Yobi. Yo papa évangéliste soki lelo komi na point wana okokoka. Papa. Ko ndima Yobi wana papa Nzambe moko azalaki elongo na ye. Po ezalaki pasi ozomona bapote bimi na nzoto bamakambo ebele me akanga motema asimanga likambo tata Nzambe. Kamba oye. Oye. Nani okokoka na mezira ndengwana? Mokote papa de la ville akokoka. Na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo. Papa okolimbisa ngai tango natala kabino ezali na bato mosusu papa oyo botia na Biblia bazalaka bato lokola biso te. Papa ba mosusu bazali lokola exemple bopesa biso ke soki tokozala na persévérance lokola kingandi tala mayema koyela bino ndakesa ba Job wana soki totali malamu papa Yobo azalaka yo moko Nzambe pamba te biso na kibomoto kaka oyo tokokoka likambo moko te wana ezali yo moko Nzambe oyaki komilakisa ke sino soki likambo boye eyeli bino zala kaka na elikia na Nzambe na yo Nzambe akotika yo te. Mena biso papa soki kaka na nzoto kaka oyo ya mfuilu papa ezali pasi po tokokana na bato lokola ba Yobo wana. Bon, merci papa évangéliste Fanda nayo. Kamba oye.
Même si on a quatre bazali. Moi, je vais vous montrer Papa, moi, je vais vous montrer exactement mais tozalité. Ezali pasi pona komona biso nyonso toza ndengona yo oza mwana koreki ngai nazali mwana koreki papa kabi yo muntu yembisaka awa munkhenda kakaduvuluzulu mbeyibo yemba nani luzola zo mwana koreki munkenda sanzambito tuvuluzulwa inga munkenda tuvuluzulwa munkenda sanzambito tuvuluzulwa inga munkenda tuvuluzulwa inga tukwikila yeminumpe tusimba yemvipudulumpe tuvibidila inga tukwikila yeminumpe tusimba yemvipudulumpe tuvibidila munkenda zanzambito tuvuluzulwa inga munkenda tuvuluzulwa munkenda zanzambito tuvuluzulwa inga munkenda tuvuluzulwa yango papa tosenga katango nyonso olataka biso pamba te na biso moko tokokoka likambo moko te me yo soko olati biso oyo ekozala na biso difficile ekokomela biso facile yango topesi examen koyemba nzembo akoki te akoki te tobetile maboko kasi chance banoko baza te sino bapesi nga 3 points yango po oyo baza kokanela biso oyo bazali kosala biso oyo ezali komonana soki na mawa na ye te nde biso nyonso nde tozali lisusu te eza boye te eza bongo papa surtout mutu mwindu donc tosimba nini na nzembo wana elobi tosimba kondima na biso tobatela kondima na biso mibeko mpe tosimba mpe tozala na bopilikiti yango bapapa balobi ete bolingo mibeko mpe misala yango papa Simoki Mbangu Nkianga naza koinsiste ntango nyonso likambo nyonso ntango akoloba tozala makasi na mabondeli po soki na mabondeli te oyo baza kokandela biso surtout yo na ngai mutu mwindu nde mpasi mpenza yango nde soki bapapa balobaka te eke toke kobombama bango nyonso misato bake kobombama oyo toza koyoka eke deuxième colonisation bango moko ndenge balobelaka yango ete bakolakisa biso mpasi ya koleka oyo nanu tomona te oyo kuti bankoko bamonaki te kasi yango bango bamonaki ete malamu tozala susu tuni na mokili oyo tokende kobundela kuna yango baza kosenga biso tomipesa mingi na kati na mabondeli pe tobomba mingi bonkoko ya tata Simoki Mbangu mama Mwidu bamvala misato papa Kisolokele papa Dialunga na papa Dangenda Kuntima
Pe lelo yo mayemanso oyo papa Simon Kimbangu Kiangani aza kolakisa biso. Lelo apesi biso chaque vendredi beko. Pona nini ayebi mungonia azali kokanela biso ndenge nini? Est-ce que position ya ennemi eyebanaka te. Donc Nzambe akoyebaka tango nyonso eke oyo boye bali basala ye boye, oyo boye bali basala ye boye, baye kotiela biso mibeko, baye kotiela biso zala makasi na mabondele, oyo makanisi mususu komona oyo aza kokanela yo mibeko batiela biso ya tata Molimo Santu kosokola bulumbu te. Okomona oza na dushe ozomona ka yo oza kaka yo moko, tika na sokola boye. Etango wana nzoka nde sokola ange ya Satan azaka ne pembeni azwaka yo te. Asuyo. Nyonso wana batiela biso na kati na mibeko. Esika wana tosala keba. Merci papa de la ville. Félicitations na nzembo dengo yembi yango kitoko. Yango atana wana obikisanga. Kasi nasema motema kubosa na kanzembo yango tete kasi. Yango tosilisi bopoko lelo onkombo tata mwana pe tata Molimo Santu. Amen. Kimbangiste oye! Kimbangiste oye! Kimbangiste oye! Oye, 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 espoir du monde, Église universelle. Papa oye! Papa oye! Papa oye! Oye, 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 espoir du monde, nous sommes derrière vous. Kamba oye! Kamba oye! Kamba oye! Oye, 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 Yelusalemi Diampa di Kundanga, Tata Nzambi, Fumu Yisu, ye Tata Mwanda Velela. Papa Simon Kimbangu Kiangani oye! Papa Simon Kimbangu Kiangani oye! Papa Simon Kimbangu Kiangani oye! Oye, 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 Papa Simon Kimbangu Kiangani Mwanda Velela. Wazola, Walembizola, Bunadiena, Yandi kaka, Yandi kaka, Yandi kakae. Kusimba, kumeka, Yandi kele. Tika totonda maloba ya motuya ya Nzambe na biso asiliko pesa biso na poko lelo okombo misoto ya bule. Okombo ya tata. Mwana. Tata Molimo Santu. Tokomi na era honneur ya tata Molimo Santu sengi na basirvena faki bobonga maputo lexa honneur.
luvunda vana fulu kono kanyuka pingi come on. Lu sutsumuka kindu kandamba ji mukunda lukula tsilu lukula moko tusamba mozola kwa se ye mwana ye tata mwanda velela tukutondele tata sedia mvangi mfumo to Yesu Kristo tata Simoni Kimbangu kyangani pevya nlongo sadisi kadin lemva ko sekila nga muntangu yika imani yekin kwegisikia kumumbandu kambandu kenda za kututitadidila ngevo nkenda za kusiwasonga munza yelendo kya kusiwasonga mwanda ludisi wanikuka tata mwanda kufika ntangu yelokula bakya solo bakuba bingi sitomana vila yindu la bampangi betilungwa kwa muzinzo muzi opito muzi dispensaire mumpambu za nzila bifuafua yeminsuka mibetiboka edila mukondo kwa losadusu kwa nani bafuti didila mumaboloko ibu mosi tinde nukia mwana muntu muntangwa mpasi kwa nzambiani beto nzambi mosi kwa nditwa songulo kwa mfumo to Yesu Kristo inge tata Simoni Kimbangu nsadisi utu sadisa kwetu kadi tuvididi tutondele mulongile rinene di tutambudi munkokele lumbukya unu utuvuate sadimbu kya nsisi pasivunza ye mavanga mani matombe batumwena wonga fukulia mvimba kalanke bintanini musola kwange dieto se mwana yetata mwanda velela nsambu zange mfumu wetu Yesu Kristo yo zola kwange tata nzambi wase yo ntwadi wa tata mwanda wa velela bika kwa masikilanga muna yetu tuko ya kwa yelemvu se ye mwani tata mwanda wa velela amen. mukunda tilu lukula moko twende nukiambote bali kukulubakala dolo
Tate. Batata na rencontre apaki bisonyo soto kende na rencontre apaki. Rencontre batata to kende. ezalaka te yango nde bakotangela biso nde bakotya kimia baloba nyonso bapapa bazalaki koloba meme elobama na 21 eza epa na bino biso soki tokoluka yango tokolukelanga na maboko ya banani ya bino ngai naza pre oyo ezaliki bapapa balobaki te oyo elobi nkamba oyo komona na nkamba mokili mobimba fo balanda yango bayoka yango alobaka be balobaka te tokokokisa biloko wana tokokokisa te ebandi deja monde fo balanda bayoka nkamba alobi nini po ebima banani bakobimisa ngo bandisa. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube Presque Nkamba, une nouvelle chaîne créée officiellement pour vous donner l'actualité de Nkamba dans différents programmes comme l'émission Plateau des pèlerins, l'émission Opinion des visiteurs de Nkamba. Bref, toute l'actualité de Nkamba sera disponible tous les jours sur cette chaîne YouTube. Surtout, abonnez-vous massivement car le meilleur reste à venir. tozala na esengo bapapa bazalaki koloba na biso ete tozali bana mapamboli tosimba mosala eske mosala ya pamba ezalaka ezalaka te yango nde bakotangela biso oyo bino bosalaka bino soki bolobi likambo mokili mobimba bayoki yango bino nde bakotya kimia baloba nyonso bapapa bazalaki koloba meme elobama na 21 eza epa na bino biso soki tokoluka yango tokolukelanga na maboko ya banani ya bino ngai naza pre oyo ezaliki bapapa balobaki te oyo elobi nkamba oyo komona na nkamba mokili mobimba fo balanda yango bayoka yango alobaka be balobaka te tokokokisa biloko wana tokokokisa te